Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo tomesana kopesa bino mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo tobombeli bino sango ya mawa pe ya pasi pe oyo ezali kotalisa ete modele ya lutte oyo bato oyo bazali kodistraire bakongole mpona koloba ete tozali kobunda mpona mboka, tozali kobunda mpona mboka, Kabila dégage bamakambo ndenge na ndenge. Me nzoka nde bazali na système na bango bazali kosalela modele ya liti yango ezali nde système ya konyokola kaka bandeko na bango oyo bazali kobenga ete bacombattant bacompagnon de la révolution. Biso na biso tozali kobunda mpona ekolo me elongwe kobunda mpona ekolo ekomi nde bakomi kobunda bango na bango. Bandeko babolingo na bandi ete bamosusu bakomi tuna makambo nini lisusu oyo mama Rosalie alingi koloba mokolo ya lelo. Bandeko babolingo bomonaki ndenge bacombattant to bacombattant ndenge biso tobengaka bango bautaki kosala bamakelele badate leki awa oyo bimaki na balibanda kosala bamarche kointercale baconcert ya bamusicien babeta te bamakambo ndenge na ndenge. Bandeko babolingo eloko ekamwisi biso makasi tango bino bolobi ete biso na biso bakongolais tozali kobunda mpona mboka na biso bokomi kutu na bapano na bino to na bapancarte na bino bien na babanderole Kabila dégage. Soki otuni bango motuna mpona nini bozali kosala boye? Non tolingi mpo ete tolibere mboka na biso. Me bandeko na babolingo tango marche wana ezali kosalama tango bakongole bazali koya kokutana mpe kosangana nzoka nde bandeko moto na moto azali koya na motema na ye. Nzoka nde moto na moto azali mpe koya na likanisi na ye na kati ya motema. Bandeko kokamwa. Bandeko tango bato bazali koganga ete tolingi tolibere Congo okomona ete bazali kosala bamarche koprive meme bamusicien congolais babeta bamusike te makambo ndenge na ndenge. Mais il faut balakisa mpe modele ya liti yango mpo ete mokili emona ete ya solo mpenza bato bazali kosala liti ya solo mpe bazali kotambola na kati na bosembo. Me bandeko babolingo toye komona ete bosembo ezali te kati na bato bazali kobenga bacombattant to oyo biso tobengaka bana ya kuluna ya poto. Bandeko babolingo oyebi eloko nini ezali kosala lelo bacombattant oyo bazali koloba ete bazali kolite mpo ete Kabila alongwa na bokonzi? Ezali te ke po ete bazali na besoin lelo Kabila
bokonzi kasi bazali na ba problème na bango personnel. Po ite soki ezali mpenza likambo oyo ya président Joseph Kabila alongwa na bokonzi, jamais bakoki kobanda kokosa kaka bandeko na bango ba diaspora congolaise oyo bazali na poto, oyo bazali kolinga ete basala na bango ni ensemble, bazali kokosa koluka ndenge nini ya kobenda bango bambongo na banosi ya lokuta. O radio ezali kofonctionne te, ifo bostia bambongo bamakambo ndenge na ndenge pe ezali kokamwisa bandeko. Boyebi ete bandeko babolingo tokoyebisa bino ya solo na mokili oyo, ntango ozali komona moto azali kosala likambo, kolinga te olanda yango kaka ngulungulu. Po ete soki olandi yango ngulungulu okoya kokota na libulu pe okomi koregrete. Bandeko, concert oyo Fally Ipupa abetaki na Zénith, oyo ndenge bomoni ete bakombata bayaki ebele baye batondi. Bandeko, bakombata baye balobi ete non toye mpona kosangana po ete Fally Ipupa beta te po ete tozali kosala lit mpona ekolo na biso. Oui, malamu toboyi te. Po ete bino bozali kosala lit mpona ekolo, bolingi bolibere mboka ndenge bino bolobaka. Ezali mabe te, ezali malamu po ete bozali kosala opposition, po ete na mokili oyo opposition ezali partout, il faut tondima yango. Mais eloko tozali komoya bakomedi oyo bino bokomi kosala. Bandeko, tango bato babengaka biso ete bajournaliste ya Radio Zoomel 1000 baza bakomedie, biso tokanisaka ete tango bango baakizaka biso ke pe ya bato ke biso tozali bakomedie, or ke lelo mpenza na mokili lelo bakoyeba ete banani bazali bakomedien. Bandeko, na marche oyo ya Fally Ipupa tango esalamaka na Paris, ezalaki na mwana mwasi moko pe azalaki na kati oyo ayaki kosala lit na baninga na ye bakombatante ya basi pe. Moninga mwasi wana tango ayaki na kati ya sac na ye bandeko, azalaki na portable na ye pe azalaki na 500 euros, atiaki yango na kati na sac. Tango akomaki tala kaka marche wana babandaki yango banda moi tina ndenge bakendeki na butu, tango concert ya Fally Ipupa ebandaki, mwana mwasi na lokola awutaki mboka ya mopaya akendeki na Paris, pe bandeko ya Paris bayambaki bango, bandeko bofungola matoi malamu boyoka lisolo oyo erate bino te. Pe tozali kosenga meme na bandeko nyonso bazali na Congo, bofungola matoi bolanda histoire oyo malamu mpe boyeba banani yango bazali bakombata oyo bazali koloba ete bazali kobunda mpo na ekolo. Alors mwana mwasi wana na kati na sac na ye azalaki na portable na ye, ndenge ye moko azali koloba modele mpenza ya sika Ericsson, bamodele oyo ebimi ya sika oyo eza na internet na kati. Bandeko, na 500 euros na ye atiaki na sac. Tango basali marche ya moi, esengaki na moma moko ndeko mwasi bakende nanu bapema po ete tala kaka basi il faut quand même kosukola banini ndenge mpe bamarcheki na moi wana mpona kozonga lisusu mpona concert ya Fally Ipupa ndenge ezalaki na butu. Bandeko, esika ndeko mwasi akendeki oyo esika bapresentaki bango balobi ete non oyo bandeko oyo nde bokokende kozala epa na bango po ete bandeko wana ya basi ya Paris nde bayambaki bandeko oyo mosusu bamama combattante oyo bawutaki libanda ya mboka. Tango bakei kopema kuna ndeko mwasi oyo na confiance azalaki na yango kaka alobi ete bandeko na ngai bamama combattante, adepose sac na ye sans problème. Bandeko, nzoka nde toye komona sikoyo tango tozali komona bato mosusu bazali kotombola moto kofinga Kabila, non to marché tosala boye, toye komona ete ezali nde problème ya bambongo pe bafacture oyo bato bazali kokoka koregle te. Bapasi wana oyo ya poto mingi bazali komona yango nde kotisi bango ete po babima barebele lelo baloba ete babanda kofinga président Joseph Kabila.
bandeko mwana mwasi esika avandaki wana esika bapemaki nzoka na kati ya sac na ye kaka na minute wana ntango ye akontaki akende asukola ase changer tala kaka bango bana basi ntango bazali kosala bamouvement ya bamarshe banda ntongo ti pokwa kotoka ifale mwana mwasi asukola nzoto mpo ete ase changer asukoli mpe nzoto ase changer ide kutu te na confiance azalaki nango ayebi kaka ete no mbongo na ye ezali ntango asisi mpe ye alati bilamba na ye azwi mpe saki na ye atie na nini ele tozonga mpo ete concert ya Fally Ipupa bandeko nzoka nde na minute wana kaka ntango mwana mwasi oyo azwi saki na ye akei sanke atala po ete azalaki na confiance bandeko ya basi na ndako wana esika akendeki kovanda bandokoli ye 500 euro na portable ekei bayibi yango epai ya basupporter ya Kabila te bayibi yango epai ya bato balobaka ete baza na bango netre te bakotala makambo ya politique te me bayibi yango kaka esika bango na bango bato bazali koloba ete bazali kosala lutte mpo na mboka mpo ete balobi ete Kabila dégage me tala bamakambo basali moninga na bango mama combattante kokamwa bandeko